Bino bato bolandaka ngai, bino bato bolandaka biso chaîne biso YouTube Bibichou Mbombo officiel. Merci en tout cas, nalingi bino ya trop, je vous aime, je vous adore. Je vous amour. Restez toujours connectés sur votre chaîne. Abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Vous informez, c'est mon souci majeur. Souci nanga majeur, ezakana informara bino na makambo ezolekana na kati ya communauté na biso congolaise et partout ailleurs. Merci la confiance au Bopé Sabiso. Dans malgré biso malili kaka des obeta ba puis les obibakaka, mais on n'a pas de choix. Vous informer, c'est mon souci majeur dans ma lili au sakalate. Mais merci beaucoup Nabino. Bon continuer à s'abonner, bon bakisa, ba like, ba commentaire en tout cas. Soko koti avant bimatike langa like, please. Nabondeli oko perdre le côté. Bon na banque et longwate. Bon on a banque et longwanangote. Au père de téléphone te, tikaka like, na commentaire gentil. Ok na yo. C'est gentil quoi? Ça pépele, please. Merci beaucoup. Bon déjà titre wana mes amours. Dikambo oya ndeko na biso oya akufi, soi-disant akufi na kati ya chambre d'hôtel. Alors moi je vous explique ce qui s'est passé. Je vous explique ce qui s'est passé dans cette image ya liboso na zoche la bino ya ndeko na biso oyo bakufaki na mwasi na hôtel et puis na zoche la bino image ya bakuluna mwana mwasi moko ya pembe bakangi kuluna nde yango to solola na bino together. Alors oya kuluna na bomoni déjà likolo une très belle jeune fille to lobela ko makambo kuluna na mboka na biso et puis to lobela sujet ya mwana mwasi oyo auti kokufa. Non, chez la bino image ya son ya maman na ye, ndenge azo expliquer en tout cas version oyo maman na ye a lobby eza version mususu. Eza ndenge morote na oyo biso to yoki. OK? Alors, ceux qui n'ont s'abonné, partage, abonne-toi, commente, laisse un commentaire gentil. Et au pesa biso makasi, au pesa biso nguya, et au sa la bino le sous musala de plus en plus mieux. OK? Bon que depuis la chaîne nangai ya sika Bimbo News World. Bimbo News World. Oche bi, oche très mbo News World. Ezaka Bibichou Mbombo la katika donc c'est ça. Kuna na obeta ba histoire vraie o ezoleka na nature. Ce que lingi o linga pe makambo oyo ka ba histoire vraie ba fait de société, makambo ezoleka na mokili po yo pozwa mayele, n'hésite pas surtout d'aller là-bas. Abonne-toi poto kolisa pe communauté kuna na ba histoire réelle. Voilà. Merci na bato nyonso balandakanga, ma maman chérie, maman Galastrid, merci à Mistabi, merci à tout le monde, Jojo, la connexion du monde, Jojo Tumba, merci à tous ceux qui m'aiment, blessing, my bleble, my Kenaya, bless, my Aliadi, my Granodi, my bato nyonso balingangai, en tout cas, je vous aime, je vous adore, ok? Alors, explication Ezaboy. Tout le monde qui ba photo et sur qui là qui n'a pas réseaux sociaux, avant de la bino non son. Et sur les réseaux sociaux, cette fille, cette tontine, elle s'appelle Fallon. Aza Fallon. Aza moi, bon, selon auto qui n'a pas réseaux sociaux, Azaki moi si elibala. Moi si elibala wana, abane kobima na petit ya mobali na donc petit mo confia ya mobali na ye. Et ko sala que mobali a yoki ba soupçon que moi si na yo azo tricher libanda. Ne mobali asali ba recherche asali ba enquête a moni ki ayoki ke eza vrai mais ndenge ye mo nga a confirmer ngo et pas à moi si na ye. Ne azu ba médecine traditionnelle ba kisi soki ya bokoko asala so ndenge nini moi si na ya melaki I don't know soki akosaki nini moi si ya melaki et ko sala que ne moi si yaki ko kende na likangu na ye donc likangu ngo azali petit ya mobali na ye donc balobi kutu na mariage na bango petit wana akendaki ko sa nini en fait azaki DJ na mariage na bango
Alors, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est ça que non, bah, qu'il y a un hôtel, na Bonda, na 8 décembre, ndé ko ça là que, bah, Koufi, na kati hôtel en pleine action. Wana selon Internet. Alors, on a une explication à maman. Tout le monde a une explication à maman na bango, et puis on a bino, to zonga, pour te commenter. Alors, sans plus tarder, tout le monde a une version au maman lobby, tu habites à solo, et à lukuta, comme ça, on a bino, to landa ngo together, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. En tout cas, to landa ngo together, nabino explication, il y a notre, en fait, il y a la maman de la défense, quoi. Let's go. Ayebaki mbandango ayebaki balakisaki nasalaki ya tete ti aye komona bakangaki ye ezalaki basamba bali ake kobimisa ye ntango mwana siko aprepare mpo bakende bakende kosamba bake kokuta deja mobali abimisi ye po bakendeke na papa leki na ye papa leki na ye akombokaka makasi me makambo wana esilaki te basamba pe te basamba te ti lelo lokola rando ezokota ti lelo lokola rando ezokota ti lelo yo baproblème ezokontinue mobali nete koki koyeba aza nani ngai naza policier selon bapropo teni mama okolimbisa biso parce que biso toyebi po tozwa précision na kati ya famille tomoni bato bazopesa témoignage babiki bakangaki ye na hotel akufi na mobali ya libala lokuta journaliste oui mama mobali na libala pourquoi te mwasi na libala wana ayei aya koloba bi kofinga biso ke mwana na bino abunaki na mobali na ngai bana bake kokufa bango mibale. C'est faux. Baboni mwana na nga na libanda baboni garçon na libanda mpona kosambwisa bomoto na mwana na ngai nde bazwi bake kotika na kati na hotel baplan nyonso ndenge lokola basali manzaka bana mobali wana batie manzaka bana na nga batie manzaka ndenge bake kotala ebembene lelo bake kokuta zosenyi makila na zolo makila na misu elemu nyonso libanda mpona ebike mwana nazaka na kaka peut-être abundaki na bango basali eloko wana po basambwisa mwana banga bimi na mobali na libala te yango na réseaux sociaux botika motema mabe bozala na esengo ya kopibliaka nkombo na baninga na bino te me bino bi ekokuta yo ekokuta ndeko na yo ekokuta libota na yo ntango oyebi nano lisolo te kotina mbango na koloba te kima mbango na lisolo yo oyebi lisolo yo oyebi yango te nga mama na fale milai moto nabota mwana na ngai troisième enfant na ngai wana tikali lelo boye misopolele mwana na nga wasepelisaka motema na nga bakobotolanga na ye mpe mwana naki ngai d'habitude ngai na bino tolandi together nous avions suivi bandeko tolandi na bino mama apesi explication na ye selon mama alobi que apparemment si on a comprendre bien na debi donc moi si o bazaki na au fait bazaki na mésentente na mobali na ye donc bando yo kanate excusez-moi puis le zara mukusa mo so la tionza kilo moko oh excusez-moi ce sont les aléas du direct. Alors selon explication il y a maman à lobby il fallait bas non qu'il kamu ya ko samba tellement ça comme extra vidéo muke na jui et ça du genre ya ko samba apparemment bazaki na problème na mobali na ye o ya bala ye mobali ngo azalaki policier
mobala ngo azaki policier et que comment ki makambo ko samba donc après ces explications ezaki vraiment clair parce que na vu vidéo mobimba te. Alors selon les réseaux sociaux toki que non baké en pleine action baké baké ko samba comme na bango bakufi en pleine action. Mais ce qui bato tout mais un peu qu'on réfléchir. Ce qui bakufi en pleine action. Je ne pense pas que beaucoup ta moto akufi minu libanda matoi na misu makila pardon na matoi makila na misu. Je ne pense pas que osala bon. À moins que azala agressé na kati ya chambre d'hôtel. À moins que osala bongo. Soit mobile bazaki na ye nde mutu asali ye bongo. Selon explication ya maman eza que basali nini ba beti mwana na ye libanda ba bomi ye libanda ba ye ko boaka na chambre d'hôtel. Siko na chambre d'hôtel o ba ye ko boaka mwana. Alors na hôtel wana bato bazalaka te, sécurité ezalaka te, bato à réception bazalaka te, pour ceux qui ba bomi mutu libanda ba koti na ye ti le temps ba kota na ye na kati ba ke ko boaka na chambre. Donc il faut à l'hôtel wana bato bazalaka te ata mutu moko mona te. Soit et cause à la complicité et bato ba osa na hôtel wana na bato basali makambo wana, soit ba utiliser garçon wana pour boma fi wana non ba utiliser ko garçon wana te pour ba bomi bango mibali. Donc eza loko moko eza bien planifié. Moi je ne pense pas que eza loko moko ya hasard. Selon maman ndenga zoloba soki ke bakufi en pleine action normalement il a fallu ba kangana. Ni tomona bato mususu na ba vidéo mususu tomona ka mobile acheli mwasi na ye kisi bien mwasi acheli mobile na kisi que soki abimi na mobile mususu ba okangama tous les deux. Je ne pense pas que o ezaki le cas bon poto monika ba obimisa bibembe. Je ne pense pas kawana eza ndenge moko na oyo mama aza kopesa biso explication. Je ne pense pas. La fois passée na betaki histoire moko na lobi omoni mibali mususu baza mibali okabwa en fait baza mibali moko okoza lofandi na ye le début azana mutu malamu ofandi na ye mais après quelque temps ako changer face to ako sale loko moko na vie na yo okokai ko imaginer que non celle-là ou bien celui-là te ako sale loko te parce que bato ba changeaka okomona directement bo mutu a changer mbala moko a changer on dit maté que non hey, yo no mutu sali ngabo c'est toi qui m'as fait ça on dit maté que oh est-ce que oh réellement mobali onga na yebi to aza mobali aza mwasi onga na yebi oh luko yeba est-ce que réellement eza ye? Moi je ne pense pas. Moi je ne pense pas que koki kozala bongo. Alors mes amours naoki pasi étant que une femme parce que réputation est déjà mabe akufi na chambre d'hôtel. Or soko landeli eza nango bongo tomoni réseaux sociaux lelo ekomatisa yo. Mais réseaux sociaux eko kitisa yo ko bebisa réputation na yo. Quand les sangue panzani ba photo est circulé partout na ba autre communauté be bazo lobelango et loko réputation bebi ki akufi na hôtel peut-être pas kufa ki na hôtel te et cause à la bongo ou pas à cause a pas kufa ki na hôtel te à cause a pas kufi libanda ba yeba bwaki wana oye bandeni eza rando azalaki nango na mobali na ye ou bien ezanini ou bien ezali nini oye bandenge nini yango esa la pasi ça fait mal kokufa liwa parce que liwa bongo eza liwa moko ya pasi ya soni ya humiliation parce que bato nyonso bayebi ke non aza femme mariée aki kotricher mobali na ye akufi na hôtel mais en réalité ça peut bongo te na hôtel oyo nayoki à partir ba commentaire wana nayoki eza na motu moko azoloba oh non hôtel wana oyo ya 8 décembre wana na Bandal PM MP hôtel wana bato bakufaka kaka ezaka hôtel ya badega oyo nga nayoki oyo nga namoni na bacommentaire. Je ne sais pas si c'est vrai par rapport à bato bazoloba parce que il y a d'autres news tozwa yango kana bacommentaire okoti kaka eza bato pe ya quartier pe baza pe kaka bazo pe na bacommentaire bazo tcha bacommentaire parce qu'il y a omoni il y a aussi des hôtels où ba sacrifier bato il y a des boîtes des terrasses ba sacrifier bato yango eloko jour mona otambola na leki lukwa boso venu mo eza pembe nanga awa hôtel moko munene salaka awa mais qui va 21h tokeno beta tour
sikoyo dozo leka wana tomoni mituka liboso hotel wana etondi sikoyo nga na yebisi tozalaki na bango nayebisi mutu tozalaki ne pardon nayebisi na bi omoni oyo bato nyonso batondisi mituka awa soit baza bato bazalaka pembeni awa te bauti mosika baye bavacances soit eza bainfidèle bahomme infidèle na bafemme infidèle soit eza bato bavandaka together te baza bango na copinage oyo nyonso ezaka masanji oyo baloba babengaka masanji donc kindumba mpo hotel soki bato boye kosala mingi bato baye kosala kindumba oui eza na hotel mpe moto mosusu aye vacances boye na bino kopase journée etu ezalaka nango mais mingi soki bato baye kokutana kuna baye kosenferme eza en général toyebi ke non soki bato bake kuna ezali mpo kaka basala makambo mabe surtout biso bakinois bacongolais image na biso soki omonika moto namonaki liboso te autaka kosala bongo peut-être seki na mpe boye te mpo moto mosusu akofuta ne ka chambre akende ka aloue chambre d'hôtel akende ya passe journée kuna aza bise na makambo na ye na laptop azocheke mais siko soki surtout biso bakinois eza bongo towangana te so omonika moto auta libanda na kati ya hotel aobima esili fi moko boye akenda otala camarade na ye na hotel aki aobima libanda ya hotel boye akutani na mama bokilo libala ekufa na kati hotel en plus azalaki ye moko na hotel yo mwasi mwana na nga alingi abala na kati ya chambre d'hôtel libala wana ekufa babotola ye incompression mobali andima ye te mais azalaki ye moko bamona motu te mpo na bango mobali atikalaki na kati soit mobali abimaki libanda donc libala ekufa. Donc c'est ça, il y a des hôtels pe oyo basacrifiera pe bato bazali eza na bahôtel eza na babar eza na misala sacrifice eza partout mpo nini eloko emata toyebi te qu'est-ce qui s'est passé en général toyebi te mais nga na oyebisa bino il y a d'autres choses tomonaka na baréseaux sociaux toza na facilité ya kokroire nango te biloko tomona na réseaux sociaux tondimaka ta ba 20%. Parce que c'est pas tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ndeza solo, je ne pense pas. Eza biloko mususu omoni boye, eza ya lokuta. Mais ba krosika likambo. Tala biloko mususu amwa ke likambo liwa, eza biloko mususu ofandi boye ba bete ote, longo moko akufi. Mais en réalité, maman bato akufi na été en vie. Mais ce qu'on soit mutu mususu alandi quand akufa, mais akufa te. Donc mo zo kaka na angle wana. Bako ko c'est la mutu liwa. Tout comme bako c'est la mutu pe problème moko eza grave. Pour moi c'est batakufi na humiliation. Si c'est vrai que akufa kine na kati ya scène action na kati hotel te. Ce que c'est que non liwa moko bako ezaki déjà préparé. Liwa moko eza ya maboko bat ba bomiende ko boma. En tout cas, akufi na humiliation franchement. C'est pas toute le personne ndé bah oui, bah vérité, oh, maman, on a les à lobby. C'est pas toutes les personnes. Est-ce que, Azaki n'a problème, n'a mobile naye, n'a labino, toye bité. Alors, sans plus tarder, na lobby belé, tous en ont image, y a ba kuluna, oh, image, on a mona qui on habité, tellement, to lobaka, to ça, émission, ba analyse, ba fait de société, tous en ont image, malgré ça, on a kala, comme mwandeko mwasi azali kitoko yo wapi ya pembe ndenge balobaka mwasi ya pembe akotisa ngongi na ndako te mais aza nani mo krima tala bata opera na bango makambo esalami na monga fula population ya quartier Mangwana awa na commune ya monga fula bondi melangake balobi nzambe zwa na lokumu batu bamonisa bango pasi na butu so balalika fongola ndako tala bango yeyo ekiro boso mona boy ya pasi pe ya mawa bango ne ba operaka boy bazaka na mwana mwasi na bango ya pembe loko ba fia TikTok nenga baza boy bango bakipaka te basala ba opération bien minduki so bakutono na butu oleli o mutuka o moto nyonso bakipaka te bakokende nango la police elalele bango kuse balobi tente ezalaka boy te bindo bosala mabe lelo nde tokangi bino boy bokokende musika yoka communication na entrée ya venue ya cabine préparée na okota na dena sac nanga
Pour quartier, bien acheter un téléphone. On a un sac dans un téléphone. Pour quand on a côté na avenir. Pour les canaux qui cabine à préparer, car moi j'ai un moko abîmé linga. De façon abîmé linga, à ce là na nini, na chapeau na mona kelonté. Na jide 1000 francs. Na bimi sila na opé ça y est, mbonga cigarette, mbala momi ça tu abîmé linga na ba machette. Na on a zaki déjà paniqué. Là ba bien machette, mbala moko je bendinga téléphone maboko, ba bendenga sac na mukongo, moko bimi na sima akati machette da sac kian. Donc manga sac nyonso ba téléphone. En tout cas to lingi pena général ozo qui peut makambo ya panthère noire, en tout cas ndenge baba kende pena boye, ba ke libela. Asa musani malamu, ba ke libela, ba songa soute pour insécurité et ça makasi. Ya peu ces alliés que ndeko mwasi bozomona eboy. Komonana amona za mwasi kitoko pembe surtout tanga pete ki sa make up wana na nzela okipate mona bena tantine s'il te plaît fier na lolendo wapi oyo bandeko mibali bazwa maele omona bena mwasi na nzela zo tambola sali video na TikTok ekeye zongi la mususu bazo cha ba fier metala musala salaka mo krima nana ngalo ba mwasa pemba kodi sangungi na ndaku te eso talaka bien tala o kolanda pembo te ye pena soka ye liboka bangungi ba kozinga nya mutu mabe na préfère na ngana nyoke yo heke yo tokene na Très mal, mes amours. Franchement, ça fait très mal. Yakoyo kali solo boye. Moi na moi si oyo. Aza mu krima. Aza mu krima. Kondimate. Donc, le na Congo obiso tobando kanisa na kala que mutu aza criminel ezaka mutu oyo aza on l'appelle comment? Ezaka mingi eza bana mibali to mingi kozala bato oyo batanga te bano bazana ba quartier oyo eza développé te quelque chose comme ça mais lelo oyo banini ba mukrima o ba mo ba obenga ba mukrima bakoma partout na bana basi to komona makambo ya ba série ya ba muto nani mwana o asala succès ba criminel bakanga bango ni bakuluna o bakanga bango ya nani bando menge ni mwana ndoka baba mbongo o basala procès na bango awa kaba to mona bana basi ba meda babima ba soki nani babima bana basi me bakota na mulongo wana. Est-ce que mon niveau Congo na biso ezali bandeko obiki mona fandi natali na bi te Congo na biso boyete. Oye excuse natali na lobi tala mwana mwasi kitoko. Tala koti na. Donc a préféré à kota na na donc l'argent facile. Oye ça l'argent facile. Eza mbongo ya ni po akoke ne so ba kale mutu boy. Bah, moi $10, moi $20, moi $100, bah, ben téléphone, bah, au moins, on s'est retrouvé $50, $100, $200, voire même 500 par mois. Ce qu'on s'en mouton gagné, bah, bon, on préfère ça à Kopwana. Nyo soponi, ni ça les a été. Misala, eza na mboka na bisote. Ce qu'on bateau à boy, so qui bakangie, a obimana ye, parce que surtout moi si boy, ya pembe boy. Barosa la tout babimisa ye, a obisa bango, nazaki envoûté, nayebaki te, bandoko sangai, boye na boye. Or surtout après quelques temps, abimi na ye. Après quelques temps, abimi na ye. Oso comprendre. Après quelques temps, au monde que abimi na ye. Explication wana ope sanani. À qui tu vas donner cette explication? À qui? Ope sana explication wana bandeko. Oui que et ça passe franchement. Nazo ka passe ce qu'on mona moi na moi si a comité na niveau, a comité na mesure. A comité na mesure ya osala on dit ba asim malichette. Nyo se zani pombo keza na pasi. Pombo keza na pasi. Alors ça fait très mal franchement. Non qui monter ma papa si étant que une femme et ça n'a pas si parce que comme on a moi si andimia simba lichette akomani kuluna. Tolba eza esprit de famille to ezani. Eza pomboka bat bazo lela. Mpiaka olo na so na mutumo na Congo, fimo na Congo, petite sœur moko kaka
Abi ya bibi na komo teka na makemba mais makemba ngo na okenda na oteka makemba mais etambola te zo niveau makemba encore makemba pas biso na Congo c'est cher eza luxe cher makemba po osoma omimisa mbongo osoma makemba eza easy te eza cher kutu makemba eza cher est différent na potato potato ko somba non neti potato avec 10 rand 20 rand osoma potato kalingi donc episa potato kutu nde longola biso ata posa makemba po ata makemba olia ngo chaque jour te po lia makemba bien il faut osoma moins à 200 rand on croit parce que $10 osoma makemba bien alors $10 na Congo eza 30 combien 32 000 c'est beaucoup d'argent 32 000 wana osomba vraiment bilo ndako mobimba pe bolie mais ok somba ka makemba moni que non eza luxe surtout pour na bato baza nango te c'est du luxe biso ka mundela chela biso déjà bepisi ya potato ok ozwi ka potato sombi ngo na shop ko soma ata panier wana le che kati okalingi yango kaka na friteuse baba ozwi bepisi ya potato che okolia kitoko donc pour somba makemba il faut moza 100 rand to 200 rand ata kutu ya 100 rand na olia ngo ezaka muke otonda kutu te yo moko donc mbongo biloko emati tala na mutu abi aoteka makemba mais makemba wana etambola te siko yebisanga na musu fond na ye ezaka peut-être $50 pour $50 au Congo c'est beaucoup d'argent pour ça 60 000 $50 ça va combien 100 000 te 100 000 300 000 donc 50 euros ça va 150 000 quelque chose comme ça c'est beaucoup d'argent au Congo alors siko mutu bongo so azani mutema ya lokoso aza motema moko ya ko envier ça nini soka moni cop moko baeli cop $500 ebima ça ni okende c'est pas tout le monde ne basana ana motema wana ya ko supporter makambo mabe c'est pas tout le monde ana motema na ya ko supporter ko souffrir non je ne pense pas bato musu aza allergique na mbongo donc ye po na ye mbongo za bato mususu ba genre ya bato akosa n'importe quoi po na mbongo akosa n'importe quoi po na mbongo alors ça fait très mal chef de l'état bongisela biso mboka na biso soto bito tala ba spegnos na kati ya mboka na biso tu sens que notre pays eza ba problème ebele faut ba régler ebele yana ba problème ebele il faut ba régler na mboka na biso alors tosenga na Fachibe papa Fachibe totaela biso likambo makambo ko sala na Congo eza ebele tellement ebele omoni na Congo na biso wana eloko eza minimum peut-être et cause aka ba okita dollar biloko ko le kita transport ekita eza ba congolais mususu basenga na bango match c'est biloko ebele te tout match te ba osenga bote c'est la biso boy bango ba osenga kaka kiti yo omona ka soki dollar ekitika ata na 18 ataka na 18 to na 20 dollars ekiti bino bomona ne congolais sepela soka biloko ko le ekiti po c'est pas tout le monde aza na capacité okendo kota shop babenga onini supermarché na Congo za luxe omona lipa bo na supermarché omona bo 2000 francs 3000 francs mutata 3000 ebele déjà c'est pas tout le monde mais soka ba kiti c'est les congolais petit peuple parce que petit peuple ndazo souffrir soka keno ba kiti c'est les locaux ne fisque ya kolia dollar ndaku ba biloko na mike avant que tu bo fixa ta banzela oyo omona fête ko na Congo wana makambo ezo s'empirer yebisa bato bakoma makulu na te ndene lelo jeune fille ya lelo ana posa apparaître ana posa azana posa atsana téléphone android wana pona kosomba ngo it's not easy pona kosomba ngo eza easy te faut avoir beaucoup d'argent surtout ba iPhone faut avoir beaucoup d'argent sikoyo so ozana mbongo yebele wana ti okendo luka musala mo eza facile pona yo okoluka musalo eza facile po nini s'en sortir s'en sortir alors c'est vraiment difficile mes amours je vous aime bien je vous adore partagez likez et commentez restez toujours connectés sur votre chaîne Bibi Chumbombo officiel nalingi bino ya trop merci beaucoup na bino bato bozo landa ngai bino bato bozo commenter
ekosala biso bien. Congo na biso nzambe fo asunga kaka. Lelo Congo na biso ezali mboka mo eza na richesse ebele na Congo na biso. O bato bazouta libanda mboka me ba s'enrichir na Congo. Omona bato wana ba wara wana batondi na ville wana bango na bango bazo engagé même bana mboka. Eza nini musu video musu na landi bazo engagé bato oka baza na quartier wana. Soko uta musika ozwa musala te pona nini baboyi bapesaka bato ba transport zwa niveau. Donc pour travailler na shop wana eza shop mo beka ya bato bato ba bengo banani ba pakistanais to bato bato ka basa ba éthiopien ceux qui basa ba shop na bango wana. Alors merci beaucoup, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Restez